pongana ken normalement towele lelo otoye bango na silika parce que ken ayambi mutu oyo azofinga nga na micro na ye et puis il fallait ata mutu muso ayamba ye muta yambi et puis de deux mutu wana azoloba asala mingi eloko ya pasi ya koleka mutu wana lelo komo combattre ken ye moko to kanta ko mani ken nga zala ba vitesse na ye asaka olika mutsoka lelo mwana oyo yo soutenaki akabola wana mani lelo kaka mwana wana nde bazolinga azo combattre place na yo na voyage mwana wana nani grâce Ken pena lobaki ke non ayebi yo bien musili kaka musili makasi ke non Ken te no koyebanga bien te yo za mbali na ngai te bon sikoyo azana raison to azana to ana to oyebanga bien de nayebinga bien te so ayebanga bien me ye mo mutu asali to yokana metango ye na sima ya mutu sur ordre mutu c'est que ayebinga bien te Konga tek tek TV Yasiba Mutombo Konga tek tek TV Yasiba Mutombo Ina yese Na Kongo Tek tek mama Yasiba Mutombo Ah oui, na seka po na kanda en tout cas vraiment bonjour bonsoir na balandi nyonso ya Congo check news oya bino yango yo normi abiba audien de la France congolaise bazu wapi moi c'est mundo moi c'est ngolo moi c'est balor c'est fanda quand même na bi que na bot tout na mais comment tu sous maquillage te baba qui fait tout chaka maquillage ka yo yebi quoi na moi se fait na se maquiller quand moi je salue mon boss Musibo Mutombo moi na muluba pembe ba bon séjour no ya wana na Kinshasa kala mingi to ti gabiso zo keni na Allemagne quand moi je salue encore babi JP Suisse l'ami des boss il est aussi ton boss donc voilà na PC ba bon séjour na Kinshasa ba mbote belé place Hollande biso oui en tout cas vraiment na okene gauche à droite T en tout cas ti bomo na na me abiba ojana de la France za la bese azo seka boye bate azo seka nini nazana manique de John Kanel babolo bara déjà ma maman chérie tozana par rapport à l'actualité boye bango kaka to sola donc ils ont une surprise moi on a ça la bino abonné à check na bi que non bolinga nga trop na balinga nga te mais besoin quand même en talent merci kaka ndenge bozo benga bozo koma pour na ba remarque en tout cas non c'est pas non makasi na leli na pesi micro na et pas ya manique de John bonjour maman bonjour ma chérie bonne santé ça va to quoi voilà manique de John en tout cas vraiment na kokende vraiment gauche à droite te babi ngonga ebeti ngonga vraiment ebeti to yo kakeno yo na confort na yo ken piana bozongani muta salisi bino makamona nyonso eza sankara d'écoute est-ce que eza ya solo pour na ba niveau bofingana donc je sais pas. Bon, au moins ma kamso tango ya katang bino bozo sala nzambe azo planifier ma kamso, c'est pourquoi je dis toujours il est le maître des temps et des circonstances. Et ça dit que ngana banayi koleka na veni à Sankara, il fallait na côté la wana, mais à ma grande surprise na kuti ba sala émission na Ken. Abengi ngana boy équipe na roya. Na respect kaka ya donc camarade pe ya na ngai na poto donc nazaki na choix parce que bango na balari biso na kivunda tokoli presque place moko po biso na bayana biso tant benga na kaya eza par rapport kaka ya to na ba écart te que ya ba 5 ans 10 ans na ba 140 tant na yewana wewa babi domestique riche attend que Montamaye na ye na sina respect na ye koya na ye abandi poser sur la question habite non to ça to bando discuter
Ken a comme boire ba nga pe na comme boire ba mboa kela ken pas supporter te ya comme po boire ko boire ba mboa donc alingi habiter nga alingi makambo na te nga so na yo banda ekoleka eza peut-être nzambe alekisi on nzela na ngai eza par hasard te eloko na lingi boyoka la botika ba polémique wana penza en tout cas botia na se bopesa na mbote to pesa ni mbote to sololi par rapport kaka ndenge on comprendre nzambe ne mutu abimisi moi na ye mabele na ye mokili na ye nde mutu a permettre et ça la mabongo yango je profite pour saluer sous les kauka par Zouria babi faire gagner la merveille Fego donc il y a Yemoko il y a madame na ye il y a madame na ye tana bi Fego ya madame na ye donc Fego ya madame na ye. C'est pourquoi dans Nzamba pour ngai na banzambe nde mutu asali makambu na ye parce que ayeba ki makambu sonné koleka lelo binga na yeba ina ngatenga na moi quand je me suis réveillé le matin je savais pas que j'allais rencontrer Ken. Je savais seulement que quand je vais sortir le matin dans ta hôpital na moi na aller na le kinzela wana na kota wana et pas ya papi to sola moi makambu na kuti pe Ken wana bon. Balobi, le pardon c'est une force qui libère. Tango, balobi bolimbisa, tango na boy ko limbisa, nga pe na sala masumu. Voilà. Natala ki na vidéo normalement au sala ki au lobaki au proposa ki pour na ba fan na yo à propos ya Ken piana ndenge ba banda c'est que oyebaki yango ki non beaucoup tana bo solola. Pour la sanki déjà message que non Ken piano za na posa ozonga na film donc oyeba ki yango to basalo ka surprise te koyeba onde na yeba ite koyeba onde na yeba kite mais na ba émission Ken na banda ko sala omoni na ba na Ken elo moko lelo oyo mutu oyo ponga na Ken normalement to wele lelo to yeba na silika parce que Ken ayambi mutu oyo azo finga nga na micro na ye et puis il fallait ata mutu mso ayamba ye muta yambi et puis de deux mutu wana azoloba asalami eloko ya pasi ya koleka mutu wana lelo komo combattre Ken ye moko na banda sa Ken ngaba moni ba basio toza équipe moko eza makasi mingi Ken piana mani que c'était la terreur. C'était la terreur. Ken piana mani que c'était la terreur. Non surtout comme sika, aux autres senti que nos journalistes va comme mal à l'aise. Baza soit à l'aise c'est baby que bateau mi balé ba yenzambe. Ba à l'aise. Ken piana azana moi courtoisie, nga azana tolérance, nga pas na tolérance c'est aussi gafé. Yango na vraiment général. Dans le système, il y a justice militaire. Film ou liboso. On se mona. Mais Ken azaka ata mtako sa l'émission ba kuta na yi asolis na yi. On se mona. Mais j'étais vraiment très fâché. Moi na eloko na ba ka akokai ko permettre jamais aya maman na o te za ba propos na nga même chose na propos na il fallait que comme tout soit ya ba ta mona ka comme que na ba propos mo wana elingeza la un peu léger là quand elle a tenu des propos contre moi avec toi sur le plateau c'est pourquoi je n'étais pas contente parce que quand on a fait l'émission moi je n'étais pas là batine nga lien ya émission na 2h du matin na benga Ken na 2h Ken abando benga na yamba susté et au sala nandinga yaki au sala voilà nandinga sala maki mais ezalaka te ke no tonga na zaka na fimbu na zaka na check te na zaka na check ela we comme ça nga batuti ba ngata na zaka na fimbu na sala na Ken na zala na check na kala pas sibu na sala pas sibu na sala pas Ken c'était comme ça tant na yo longwa Mike Lokamba abina nga na soutenir ye na donner un coup de pouce pour nga na ko singa Mike Lokamba aide te pour nga na tala maka bango ne ba ko singa aide pa nanga ngai likama Mike mtabete linga lisolo te j'étais là abibo zala tango yo déplacer mukende sene tikali ko sala matambo yebo kutinga te bokomo poser ba question a ko répondre te
Mais lelo à ma grande surprise, na omona ba beta masolo ya ba Dubaï. Oui, Nathalie qui vidéo, en tout cas vraiment fallait commander place wana. C'était que non Mike à Dubaï qui fallait me bino na Dubaï. Yo na ba journaliste nae. Bon là, je ne sais pas, abi fallait me bino na Dubaï. Yo boya qui sope passeport osaki na ngote. Mike ça qui na Paris. Moi na wana nanu oyo bazo sani émission. Na jour oyo asala émission à Simba Mai. Ok, nazando ki boy. Nga nazaka na rankin na ken. Nga moko na bana ko attaquer ken na internet. Mais na yebisa mwana wana tika osala émission ndingi wana. Ko sala émission tozo finga ken otanga komona na posa mta côté la ngate. Nga moko na sisa makamna nga. Obana zala wana ta to e pa Mike Loka. So muta sala émission na biko sala émission na komona ngate guerre na ngana ken tan concert. Ça n'engage que moi et lui. Oya lo banga na yeke tenir na yana po na yeba ke no après comment ngana yeke ko kota makate ngana en général ngamo na yebe buna na champ de guerre po na bunda ba guerre pa nga bunda ba guerre ya danger. Elle qui la vraiment ba elle qui la ba fan té hein. Et ça c'est vraiment pas si mais vraiment peut ça la et ça la bien, c'est comme ça la famille. Pas bien singa famille ben na mekata na té et fi que non ndenge et man ko mayele. Et pesi mayele. Tant na c'est que no musalo to salaka. To embrasser n'importe qui te n'importe qui au pied miko te mutu muso pied miko aye na mission. Au moins que non apesa ki muto yo lelo o asa ko envier place na voyage. Balongola komba ken bacha kombo na e ka muto apa ay bay ke non po ba attaquer biso bien il faut pas kabola biso nanu. C'était un coup bien préparé. Faut kabola non bango so ki pa manike alinga ba bêtise ta olinga te faut to ke pa ken po ken na sentiment na biso lelo bana na bazara. Oh wana mususu wana mama Nyovi akenda alongwe kuna place bana ko mela diamba na leader na aye koto lisusu akuna pa mela pika diamba. Oh wana mususu komodo na yebite yepe ninga za wana visa ya France lokwa asaki base ya visa ya France ba PCT a qu'est-ce que pas mutu o alinga fali te bango nyoso ba ka na vrai te pas fali. Voilà, en tout cas vraiment, mais nous avons une surprise, mon on la maniqué de John, bah fan. Bon, mon on bino mon commerce, surtout d'abord Nazolo na babtunir son, na poto Londres partout, au Angola, au Kinshasa, boyoka, je calcule. En tout cas, je calcule, je vous dis, non, rien à dire quoi. Topé sa chance à jeune garçon Natala nae Prince Babia nabi ke boyebie bo pese vraiment chance makasi boyoka ye parce que abimi na batala nae mo boy non net américain mo boy d'abord pese vraiment chance alors ça musane bien je calcule donc tokos oui nazongi susu manike de John oui moi na mo boy na toko munae vidéo nae Peggy Titan a fini manike a fini nanga moko ne naza awa baloba n'importe quoi mais mutu nda tala ki vidéo wana parti à Londres nda tindeli ngango ayebisinga lobi nomi s'il te plaît en tout cas vraiment nayebi ke normal ke de John mais ayoka kayo solo la na a répondre bango te nayebi te le baiser pas na yo est-ce que ko répondre bango tout te mutu non tant comme nayebi été ba kozaka mutu oh yo yebi moi je peux pas causer avec quelqu'un que je connais pas nayebi été na mona ka mwa mbali mwa koma komena na WhatsApp ona mère na yamba yo nga ya intel a profiter ke kanta kile bato nyonso baluka ba yamba ngai na rando yanga na ken na boya o yamba na boya ba yambanga donc Peggy Titan voilà Peggy Titan yo osa la vidéo zo finga maniqué mais en même temps aussi au komela maniqué pour oyamba ayamba yo boya ayamba ayamba yo. Mais les autres ça l'émission aux finga c'est que mutaza simane mutoti ndem. Moi je m'en fous, je m'en bats les couilles. Je m'en fous terriblement. Catégoriquement je m'en fous parce que ngai na otalama. Na manique de John. Pas si car solidaire na ngana, c'est leader na ngana kangi ba leader na so catch. Ana ba na sama peka ba ko na catch wana te comme on a fallu pour pas di cap la merveille au ba benga El Mara. 3 fois Hassel.
Hein? Les professeurs, l'homme de contrôle. On se comprend. À part, Nazana Mwana Nangai, Prince Babia. Laisse-moi t'aimer, chérie nanga motema yonde na lingaka. Laisse-moi t'aimer, bébé nanga motema yonde na lovaka. Laisse-moi t'aimer, 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 oh, oh, oh. Bébé banana linga yo motema nanga e comme peto. Je l'avoue, tu le sais, motema nanga e comme peto. Yone motema linga. Ah, bébé nanga yone motema epona. Je t'apporte une masse, les ans, maman les amants aimants. Aïka nanga. Laisse-moi t'aimer, chérie nanga motema yonde na lingaka. Laisse-moi t'aimer, bébé nanga motema yonde na lovaka. Laisse-moi t'aimer, t'aimer, chevalier, Bantou. Laisse-moi t'aimer, Nzambe la bimisi misisa la kingo la kokite monter. Vraiment. Va monter wana pour ça là il faut ça kaka Jonathan ka di ma secret d'amour. Donc dans ça la promotion il y a mini single ya mwana nanga. Nana tonti. Ngana linga ki ken à comprendre. Amoni ndenge Sankara lobi na ye, il fallait oyeba. Tango Songaku tangu toyoki ke bozaki na problème tena manike to loba na mbala moko mona ne to condamna kiyo to kanta ko manike nenga za na ba vitesse na ye asaka olikamtsoka lelo mwana oyo yo soutenaki akabola na manike lelo kaka mwana wana nde bazo linga ba azo combattre place na yo na voyage mwana wana nani grâce. Donc, grâce au mieux attaché des proches à Fali, mais on a Canada. Comment attacher des proches à Fali parce qu'il y a en considération mon côté. Azo utiliser le quoi bango ba monaka sexe et somba nyonso. Ba monaka sexe na bango. Et ko sala nyonso. Té kitoko na chance ya blombalé différent. Voilà. Donc et sali et l'autre côté et lobby et l'autre côté sans effet. Et ça a un impact té. Yango maman on tourne un restaurant de play balobi lingwala en deuil eza lingwala te Congo mobimba en deuil mokolo na kokufa kake ekobeta bizami ma olobela kamaloba nanga ya suka moto nanga bakamata basala monima soki mopaya aye balobela ye sango binemi bakosepela basinga na tiki ba famille bakowelela biloko ngana tiki binemi bakoloba apusaka lofundu ebembe ya soso matanga te mabele ngana lela kake beta kite moto basala monima te basala eloko kaka ya pasi bazo welela nde bana ok balobe po papa Lutumba que son âme repose en paix atikaki atikeli manda chante bana ok balobi moyen mfumu kumumanda azwa bana ok te po ye aza kumumanda azwi ba musicien na ye olie ayaka président ye moko me aye pena ba musicien na ye ba komi koyemba na bana ya ok alors kuna pena mbutu eza makati chaque Congo pe ba komi ko welela e ba komi ko welela na ye ebembe ya poète. Tolongo et sous Congo sous en deuil te perdre au babengaka les stylos noirs. Le peintre avec les stylos noirs, c'est Iolo. Les grands peintres, oh asala monument nini oh babenga ngoni art oh il y a place des artistes. Oh ils ont la victoire. Ah rebelle ça na ça oh Iolo mutasala ngo. Nous toza Congo toza vraiment na matanga. Ba grand loup ya mboka oyo ba grand artiste ba grand artisan ya mboka oyo na monde ya art na monde ya musique na monde ya politique ba so kweya na se. Tozo mona teke mboka na biso quand même. Il faut to luka to sambela.
balutumba na ifale bazala po batina masese moto yo alobaka masese ya solo eza lutumba. En tout cas papa Chaka Congo Félix awele na yo ebembe te aweli na ye na yo ebembe te nzembo wana salaki yango avant kutu avant oui Félix ça nzembo wana vraiment avant au moins ya papa lutumba et moi siko awela no ebembe nani Papa Chaka. Il faut le donc il y a l'oreille n'est pas maméo, l'oreille pas maméo, ça comme il souhaite pas papa le. T'inquiète pas maméo, so sauter mbala pas papa le tumba. Oh Lukaka est-ce qu'un enveloppe so mamunene Papa Chaka. Ouais chocolat. Enveloppe pembe olingi te olinga chocolat. Papa Chaka. En tout cas voilà, en tout cas c'est comme ça, c'est l'ambiance. Maman boutana im sarayo bato abalika enveloppe à chocolat. Bato balinga enveloppe à chocolat. Encore le tout malabaki ba kunda bien. Il y a ça planifié comme makamuna. Et moi nous vivons banana ye. Papa Chaka tiki ba tiki makamba e wasomba la moko. Waze kwa salioni. En tout cas balobi balobi moko Goreti Louvezo. Babi Goreti Louvezo. So d'abord qui c'est que libanga inspiré Goreti Louvezo tant on a son mona maman au restaurant de plage chez Jean Cité là mon lingwala il s'est caqué pour tout mon lingwala n'a pas marès wana Rachel tant tout ça là R9 Ronaldo l'imbattable R9 Ronaldo tout ça la Sibu Mutombo l'idée ya pembe moi muluba ya pembe Tota Jonathan ka di maman na ba mama mikolo mwana bina boy na net abe pemi na enanu abe tikele jana alembi bino ba mama ali kashala abe alembi ba mama avandi na enanu tanto zawana ka ndina isa ibino ezali wewa Sankara de Kunta de mutu asangisi biso po Sankara de Kunta alobi yango ye mon émission lobi ye na fali bato nyonso bayaka wana bayeba ina mafa mais yena fali ba galera ba defela mba place moko balala pire masana ya bomwana donc quelque part soki asali yango seke camarade na ye alobi na ponenge zaka wana tant to sera pas problème ora boy bota ba benga Sankara mais pas tu RFI en tout cas bon courage des ans ils belé. Mais bon courage kaka. Nzamba pesa ovi mulai obeta peine na calmement. Voilà pas avoir conscience avoir vraiment maele mutunyo soza mutochelo like c'est misapite quoi. Donc yo like si musapi pe mutunyo zo like c'est musapi. Et là on a ça place aux ala kokanza kaka Jonathan ka dimata nga pesa ko conseil na victoire tango lo baka na bana fania no. Voilà, Manic de John, Tozongi Lissousou, comme on a habité pour tout, comme on a dit, cité, mais non, tout cité, pour la surprise, faire la salle à bateau. Oh, bah, qui sont dans ma camion à Ken Piana. Au Colobana, est-ce qu'il y a un mona? Manic de John, tout n'a Ken Piana, fan de place, moi, bah, ça les dieux, bah, ça les missions, mon boss, vidéo, mon beau. Oh, le banabangoni. Omoni yango il faut même ngamoko lelo otoroba ke longtemps to banda guerre tant Ken Piana akomotina bato ba finga nga na finga e bato wana te nga bando répondre ka Ken Piana nga finga na ya nga na répondre Ken Piana pour biso mi balé tous dans la même catégorie et puis na bando bango toujours naza nyama oyo créaki ta na bakisi intelligence naza nyama oyo créaki oyo formaki na comme général. Clair. Alors, nenge zawana. Yende fois mayele ayeba keno. To vandaki batu baki ko kabola biso na tina. Avant ta mu pepe bandio na bana ko provenir il faut la makasi. Ba petit oba. Omoni bana bazana gaz te. Gaz central bo kango susu. Émission na tango mabola bana ko pesango. Atana linga mabola te mezaki quand même na gaz. Si. Bo kango susu. Bo kango susu te. Bolongo est pas fabriqué ce boké pas ya wata. Wata kutu jael a vu visate. Est-ce qu'on peut ça yo?
pour alobaki awanganaki déjà bango alobi o baza ba bibwele te ba charge tabaki baza ba bibwele ya Karine baza ba bibwele ba mikala ya Karine ayebi bango te mais nga fallait ko benga nga bibwele na été fallait ko benga nga jamais ba charge nga na charge ya mutu te na charge afali yango bana poto boyo kaka mingi bango te baloba mingi bende baza eza bongo te eza bongo te eza bongo te Jolie Mayala madame hein quand on parle de Jolie Mayala on parle de Bandal on parle de Anne-Marie Bonga hein on parle hein de Moulanga Show hein Betty Moulanga Maté Bichirera 100% Bandal 100% Bandal tant tout tala Yvette Zamaleki Yvette Motemaya vient Zamaleki na Bruxelles Mireille Motemaya Junior Okito na Bruxelles Jennifer Mbilo la belle fille de son âge Naota la casse la reine de tous les bébés Anandonga la tante de Poulguerre donc tant dans ce tala je calcule hein Mikolo ezaka somme talobino likam ah non ça lango mais je calcule encore oh non mais je calcule encore tu calcules Naomi Jana moi nous azana ba politesse ebele mais ko fina tongate na yebite et pas Mike Lokamba na yokaka ka braza Dubai ba obeta wana mwana tika biloba loba muto yo zo bimana ye wana eloko na osepela tika nde kopusa na pembeli ya prince bazo tinda yo mission pembeni ya prince na Mike Lokamba oyo oyiba ngenge mwana ngo sera malé na prince na prince alandaka nde prince donc ya na prince atika ye asala musique na ye ya Guilhem Mayindu à Kinshasa avec okunda papa na ye vraiment ça s'est bien passé c'est bon vanda na mobali na yo Mike mwana nana tana yo te oza déjà mineur ba s'abuser na yo il fallait maman na yo azwela ngo ba précaution ake no funda na l'état futsa mutu na s'abuser na yo ba s'abuser na yo quand c'est ça bolingo non c'est un abus on s'abuse de toi pour ba baloter ba pese le moment longa te ba s'abuser na yo alors so malade yo kufi ya bolé ya ofele ya ofesha pour attaquer catch ba sombelote merci na bato balinganga na ba balinganga ite pour ba balinganga tu ba permettre ngana ki liboso merci à toi aussi mon Dieu mon roi parce que babi aimons-nous vivants to ki ne pe na bakanda baninga na mitema te merci vraiment merci hein na ba Brigitte Savané Brigitte Savané maman na Chancel quand on parle de Brigitte Savané tout le monde a confort voilà aimez vos cas moi c'est Pembe nzela mine fana biye mutola tan jour anniversaire na dimbo wa kwetu wa aimez vos cas swamba ya kalutiti mayangi mambuta viens nga sacré nzoto ya Kristo motema ya Karine Lowali Titi Kabalu champagne rosé ngana yoti nali fobo Titi Kabalu champagne rosé sous les kauka panzuria Coco Dilasso mame soki maya miso ezali liziba ya Bethesda namo na boyoyo lisuma ya bolingo etingami nga nzoto mama mame bébé na ngai babi mikolo le roi Manitou na pesi staff mon ba effective ba koko ebele ba ipopette nyonso ba koko ebele je vous aime beaucoup babi vena nga sacré nzoto ya Kristo babi goreti luvuezo to sola kande to kala ki mambuta to sola nde to lobaki to sola nde to lobaki vena nga sacré nzoto ya Kristo motema ya Karine Lowali onza bali aka elo moko babeta aka lisolo moko
Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Merci na balandinyo sommet. Surprise des ali to ceux qui n'ont hâté. Bozela mono bomona pe boyoka nini oyo eleka awa entre Naomi Abiba, Maniké et John na mutu ono zala na en tout cas vraiment et ça vraiment surprise makasi botika loba loba botika montre botika na Sony. Botika na Sony makasi donc botika na Sony question mo ye Maniké Erken piano lobaki Erken piano lobaki que non ayebi bien musili kaka musilika makasi que non kente no koy banga bien te yo za mbali na ngai te bon sikoyo azana raison to azana to ana to e banga bien de ne binga bien te so ay ba bien mais yemo mutu asali to yokana metango yé na sima ya mutu sur ordre mutu c'est que yebinga bien te koy ba mutu bien il faut za mbali na ye to mwasina voilà. Boyoki boyoki ngo Jonathan Kadi maman la mwindo ya muluba pembe ya mwindo et yo comme pembe ozuwa muluba mwindo la peso ba mote place aux ali donc toze la kaka mais titi mana sima caméra c'est la ka surprise on de lika donc check Konga check TV Yasiba Mutombo Konga check TV Yasiba Mutombo Dina yese Na Kongo check mama Yasiba Mutombo